Toza na ba mission na biso ya kitoko mais ba Gaulois vague pe ya ba Gaulois oyo baza ba warrior révolté toza na bango na kati bazo c'est la voyage pour ba ke sala biso ba jeu mwana na Jael Masoko sula salaki na mandike na mwana okisi njora sero pola donc biso njora nini sero pola yo mona dans likambo na biso est-ce que data mboya mbakaye asola dynastie lo nga solango asola re na ngonde asolango ba baza ba ministre ingir public nani ministre ya ingir public ndenge bazala mais to kamwe liste oyo bimisi kombo ya muzeki ndingo ezati mais aussi longtemps tebike yepe ya ko bundela faire egola na niveau ko sakana te liste c'est bon déjà par rapport ya ba makambo asalaka na sponsor na e pour le monto j'ai connais ça bien par rapport na ba ngasko na solo la liste oyo batu ba bundeli natba bundeli cause route longue nazaki bébé Souza bona muta kala na legi mo pepe trop ngana kanse ku ba oyela nga histoire ya bébé Souza na mona bo mwana suka azane suka a dégager père mon si longtemps ba minimiser ki faire atala ki bango bo sali ba 15 voyages mais asali ka encore et puis si ba biloba loba. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Merci d'avoir tout batala rabiso na Congo Winner Télévision. En tout cas, tous abonnés ne sont pas que besoin de belé, besoin de la biso et puis besoin continuer toujours qu'on s'abonner et puis besoin partager, besoin commenter et go ça la biso vraiment grand bien. J'ai dit comme ça un grand merci na bandeko tout. Oyo ba soutenir rabiso là je vois déjà Guillaume Mentingani les concurrents oyo biso liboso ngomba na simangomba et aussi un grand merci à mon ami et frère Tichik Makengo tonton Chik Otobenga Rabongo. Tour du monde et puis aussi un grand merci à mon ami Papis Motimbi les miroirs, pourquoi pas dire aussi un grand merci à madame Sarah Kabunji et puis à Sati Coiffure et aussi au responsable de la beauté, elle s'appelle comme ça Donel Maeva, toujours dans les vifs des actualités parce que tu es big Adidas Arena a fait rigola et Kobeta Malembe Tozoko déjà proche et Adidas Arena, c'est pourquoi on a voulu avoir les soldats valables, les défenseurs valables des Jet Set et puis des Ferrigola, il s'appelle comme ça Madesu ya bana na ende penza toroso la pembe et le bana ngoye moko je sais pas ce qui déjà Madesu orosa ton entrée poto sola na biso Madesu ya bana boni ouais bien grand journaliste Madesu ya bana original soso Kinshasa soso ya bana mboka soso ya ba congolais ndelo ba masalanga en suluzo Kinshasa balabala mbwa pe kinwa soso ujana Madesu ya bana mukala ya ferigola kala ya faire kala ya ndimano kombongo ouais ngana ndimaka po belé ba bureau mais so kutana mais s'il te plaît kabela ngata stylo azana ngote fait azana ngote donc nakamwa ti lelo elekela nga bureau asala kanini na musique mais nzoka il y a des mikala ndenge ferigo la expliquer nga tango bana wana makelele babenga nga mukala expliquer nga ke mukala za camarade ya papa Taboulay c'est pour cela j'assume que je suis mukala ya ferigo la fongola biso mambo belé donc ti babenga batu mukala ezalaka azaki camarade ya papa Taboulay aussi longtemps ba luambo na ba lutumba ba ndako mona emwa mingi soki alinga mela mai mukala bendelanga mai parce que batu tout lobi na ngo na répétition ba ye na mikala na bango donc batu ndesko tango comme na temps na biso batu ko kima soni ya mukala nde batu bakomeo na za bureau ya Kingandi na za bureau ya Songolo na za bureau ya Pakala. Donc c'est un peu ça. Voilà, Madesu ya bana et ça l'a pas cité ko kabola combo parce que Madesu ya bana bimi na poto succès à ko sakanate à l'équipe voir même na succès. A ko lekanga na succès soka ye ko sala ngona gisasa. Mo si longtemps ngai na zoya ona na poto na tamu ke na odimné. Pe aussi longtemps za deux fois. Ça des fois. Talié na comprendre que aza mutu moko aza utilité na société, aza inutile na société. Comment na ye azoli azopimela bana. Eza moko ya ba symbole eza abomination na ndenge ya biso panafricanisme. Aza mutu oyo bakoki ko arrêter 25 ans de prison ni à manger ni à boire avec des travaux forcés. Ah ouais. Parce que azoboya ko pesa bana dama. Pesa ka bana ta pesa ka moi cité. Na moi sango alambela kaye. Na ebite soki ye moko na ndimite ke moi salambela kaye. Po mutu azopima moi si azopima mwana. Donc aza mutu moko boye na ebite aza ntaba to mbwa. Mbwa kutazaka na biloko atikeli bana na ye. Non sinon ta ye banda lia kaka. Faut comprendre que amutu moko ya diarrhée, amutu moko boye masoko solo, amutu moko ya bisumba azel lokote. Donc vrai combo ngana saper ya manger. Donc ça linga bien le lo batbaloba ki made so asila succès ba iba makolo. Même nzete na loni na lopango nanga, nzete bimi na lopango mosusu. Ah.
ndenge papa imba lobaka po lelo toza pena na millier nanga donc tozomona bondia azolandalanda nga po toza na millier naza bien sécurisé ba bologalité baza ba maître nino baza kamanga donc naza vraiment à l'aise nzete oloni na lopango na yo nzete ebimi na lopango ba voisin olobi bongo poni parce que ma deso bana za na fait rigola et puis ma deso bana bimi na fali pupa te bazaka banzela tant tolobaka bango balandaka faire bo comprendre raté bazolanda na ngai mukala ya pamba ya tina te mais ba olukaka ba kabele mbongo ponga na yo ka pasi mais oyo nazoka pas faire eleki ba mbongo lelo soki nga na hôtel maboye na matonge na valeur na respect ezaka te pona leka ki na viva ezaki te ka pona lobela ka papa emba ezaki te pona ya papa emba eza pour faire rigola bimisa ngai mokilier banga emona ngai donc lelo nazoka appel à Madagascar tant ba ya mosusu ba golo oyo ba lelo ba golo ya 17h 19h bazolo ba na kana mwasi na poto nga naza na basi ya mindele na poto pe basi yango ka ya poto te ba asiatique japonaise po linga yo faut ba amina sang voilà il faut ba amina sang tout betali solo ya Adidas Arena parce que yango nemte kangi vraiment mokili Adidas Arena au monde ngone yo monde ngana ko mina ngana gambela donc na sombi nyoso ba wario ba bandokolata na sombi na tsango na vente po ba golo ba yosumba ezaki ya fali na longoli yango po makelele nanazo sokola bilamba te nanaka kolia shimbo non sanité sokola bilamba te azo koka kokipe fali te na monike fonga moko na zongelango na zuba Adidas na sombi po na bandule na biso po Adidas ezo tekama na poto ya mal oya ba dernière lobi maki na tombola yango na bengsi ba golo ba ya ba sombelanga biloko yo ba venanga ba edo muzamba l'intouchable ba océan dialo ba maman de chibambe na bike kopo ego ya gaillard e ko tatina ba maison po ba lobi e sika e ko tsaka mbongo ezanga te papa tu de makambo na zo solo la donc ngai naza courageux ya kisasa na ukumel na kisasa na koli na kisasa donc atana kei kisasa mboka na ngai aussi longtemps président oyaza kinois aye na mboka aye bilang tout ko chokele aye bilang tout ko soana et donc justement c'est ça. Voilà, justement c'est ça descente qui a fait rigoler na Adidas Arena. Tomoni papa Hervé na Katia Salwana Adidas Arena mais to kamwe fait rigoler c'est comme si azalaki on dirait na moi souci c'est comme si azalaki na émotion hein. Tes émotions faut ça et le yo ba traiter le rôle local. Ba traiter en vont rien, ba traiter aux prisonniers, ba traiter le roté comme mundele azo sala et loko na combo pour le Adidas eza Adidas Gola. Surtout aussi si ba lo oyo tourne te que sili au monde est comme Adidas Gola. Pour ça eloko moko boye bandaki double et bandaki moko to comme son double to ke na triple. Donc eza eloko salo lingo kabwana biso te pe mais Adidas azo mona ke soka tiki ko bet sa faire eloko la a roteka so Adidas te. Donc yango monia kangami na faire abenga ngo skuza. Emba alors mbongo skuza. Ba kangami skuza. On comprend po biso tangi classe. Donc tant on a bis skuza ya sko ba lango na kena ngona ba latin na ba philo par rapport à G. Na moni mo nanga echoazana donc makambutu kitoko ya na sairan sakala donc biso to sala musala to ya ne injurté pour faire rigoler muto injurté bato ba olinga ke ba kende voyage na injure tant pis pour les jaloux bato bolinga ba ki voyage na injure tant pis pour eux est-ce que ça peut na batongo bazana kati ya jet set pe te omoni lelo jet set to za na ba musicien na biso ya kitoko mais ba gaulois vague pe ba gaulois oyo baza ba warion révolté tous ans là-bas on a 4. C'est la voyage pour que ça la biso ba j'ai au moins na Jaël Masoko sous la salaki na mandike na mwano ki sinjora seropola. Donc biso sinjora nini seropola. Donc c'est na solo. Hein on a yo kango. Olobi yo kango na kufa. Na kufa ye pola solo na kufa. So na mekika kana kufi na se suicider. Pour muta bongo moni lesbiennes sont akoli akoma rapide. Oh, ya solo. Ah oui. Il y a un PD déjà. Donc, il y a un PD. On monte en Oloba. On peut sa date. Nathalie date, il y a réglara. Ils ont rassouté. Nathalie date, il y a la mobile. Va verser, va éjaculer. Ils ont rassouté. Ils ont raté. Donc, à Bossa Nakutu. Première mouta de Virgin à éviter. Mais Misapi, Nabanaba, Kochuba. Si à Chuba, pena mouana nsuka Musapi Chou. Bako, c'est la papa chéri Makam. Les Camerounais à mon entouka, ils ont bangon ba monta kango. Eza eloko moko boye tant ba montango nga na tali bango na zelaki bébé Souza abima.
mais babimiselinga mwana nsuka natalika ataka subon na suka namoni loa un bébé odo ne sait pas que la route est longue nazaki bébé Souza pona muta kala naleki mopepe trop ngana kanise ku ba oyelanga histoire ya bébé Souza namona bo mwana suka azane suka dégager mbamo to sabotango. Voilà, tu comprenez, nous sommes là comme ça avec Madesu Yabana, mais Madesu Yabana, Adidas Arena, Ngoka Toko Lobela, Poto Kalamingi Teawa. Est-ce que Madesu Yabana fait partie de la liste de Barokende Poto? Maramba liste, on a entamé la liste. Wada na liste non? Ngana mutakala, namoni bana mikie ba osala ba liste na bango. Nabite soki yomo tanga tondenge. Liste des participants de la concert Arena Adidas de Ferregola pour Kinshasa. Je vais bien préciser. Pour liste on a lingala et puis moi local to ken beta salles internationaux. Ata James Bond so ba la moussier, Will Smith ba la moussi ba oyo ba kufa na ba France. Ata Pape Benoît Jean-Paul II. Soka sekui egelegelaye ata Maiken so sekui egelegelaye donc ngana na liste abonné tout ya Congo Winner bon déjà liste ya bato barokende poto ya ngwebimi liste li o bazo mériter basali injurté ba pesi simate ba luki ngangate basali pe buzoba te mais justement remerciement ba remercier bango donc namoni na ki pour Kinshasa namoni Junior Mpaka vena biso na mande fois pembe o ba beta basala liste ya Mpaka namoni Liverpool sniper ya bagolois il a bien travaillé Mouna Cédric oui a confrère na bino il a trop travaillé namoni Wania Fataki Wania o ba tanga est-ce que na ba liste na bango ya salité solo eza Wania Fataki namoni sous Junior Ngobila mopanzi sango vous comprenez parce que bango na ba liste ba kombo na bimisa na liste na bango ezate po eza ba liste ya bana oyo ba 2 mois 3 mois bisaka na bana mikie biloko ba olambe suka ka doko ba oliango ti donc na elisusu Savané Mwati na liste ka ki sasa vena nga Savané Mwati donc toke na Arena o bato bazokende na moni Diallo Sarkozy pe azokende azosika pati na chopo na kisasa akengela mboka na pesi susu na azo tanga lisusu na masana ngai Francis Zabolo Mbala Zabolo tozong sa poto pour Brazzaville poto za pena bamboka pour faire azaka ya bisoté faire azaka ya nangate azaba partout pour tanga et comme na Côte d'Ivoire donc pour Brazzaville na moni Jili Lumbe fimoko ya munene GD vrai chéri azo kende c'est la vie de nakati ya groupe na biso ya Ferregola D donc wana groupe ya papa nanga Jean Thomas Kasa na venanga Alida Mavuba na ndenge ya mikili namoni papa Roland na Brazzaville pe bébé Brazza bébé Ferré de Brazza azo kende pour essureka na quartier lo onne na zuite papa na ye accompagné était cette fois-ci accompagné dans un stade 24 ba pesaki car ba kumbango lelo makambo ekoma donc na rozalengrate pour Côte d'Ivoire bango pe ba yoka ka Ferrego les danseurs oya bina qui le téléphone est déchargé to zaki na yé pas okende les enfants de DJ Arafat Ferrego a raisonné bana DJ Arafat donc comment ni mutu azalaka na mutu po bato bele mitu comme na sima ole ba raisonner na mutu bango ba raisonner na sima po ba likambo mota bomela mpese pesa e bakati pesa e moka yebi po ami pesa ki trop nde bango ba pesa ki sima nde makambo komeli bango et les figurants de la CAN avec un polo de Ferregola yeah moko boy na CAN ba photo match à Maroc na match nini ye pas okende donc ma solo no solo ba JP Minia ba ebi yango ba mère Odette ba Christian Ngani lo ma battre ba venanga Godefra ba visa ponda ba Orsini Lumene ba Richard Mubiala donc ba Masatu ba ebi yango ba Laskoni Mbunza ba Lilimbu El Madra donc bato belé ba ebi makambo nga nazo solo là donc ngamu no konange lumbaka solo te pona ko solo buzoba donc justement donc nazo solo la pemba ta ke ya kala donc ya kala mutakala soka siliki ba biloko tu ya kalebima. Donc, pour nous allons papa Robert qui est à Lyon, ba centre isconique, donc mannequin na poto. Donc, tous en lourd on n'a rien à prouver, rien à commenter, rien à bavarder et rien à chichouach. Pour les lots et belé ba komi ba scusa, ba komi ko kangama faire mais aussi longtemps ba minimiser qui faire. Faire atala ki bango. Bo saliva 15 voyages, mais saliga encore. Et puis si ba biloba loba.
Et comme il y a rien à le papa na moi na makelele. Et comme il y a papa Faustin Banzuzi. Arena eza binoté. Eza arena di capitaine. Et comment nini yango? Et comment nini yango? Arena di capitaine. Eza nini yango? Arena di capitaine monate. Famille na kuna bazarate. Ndako na poto ezalakate. Siko lingini. De bat babeta te ka yo. Ponyo sono pesa na bizuna Macron. Pesa na bizuna. Oh, ngam na futa ba masango ya babanda lwano monaka ba melaka. Ngam na futa. Ba sentiment ba telema ba kenda. Na tala boye oh jeune nga zaki na mobile na ye. Ah nabi ah jeune. Kwa makelele. Nabi oh ya fani aleka kya. Po mikono mo benge ya fantasy. Mikono mo benge fantasy. Donc nyo so faire au sale ezo eka moto. Ezo e moto. Donc ce qu'a faire à sali fantasy. Il y a soli na botole na babilamba na badidas. Pour moi là ta didas c'est até. Les wakiki on a remona na didas c'est barake et comme pour tourage. Ba petit nga molokai gang ba ko samu sala, Al-Qaeda ba ko samu sala, Bengazi ba ko sala. Ba wakiki ba bana ma oyo baza ba gaulois révolté. Bano ba travers na batamakele ba victime de la musique. Ba victime de la musique. Donc ce bon de bazara bon pona ko boma bango za ngelo côté bana kombo na ya victime. Donc pour ba kufa baza ba victime. Bazara da victime. O ngaya na kumisaka ekeba victime. Ça dit ba tu tourna nani victime. Voilà, Mandé Sabana. On a si le collé, victime. On a eu Manuka, victime. On a Javel Froid, victime. On a 352, victime. Oh nani? Ah, Marinette. Marinette, victime. On a Papa Mpassoula. Passoula, il est victime. Voilà, donc on est là comme ça avec Mandé Sabana. Mandé Sabana, tout sa liste. Ah, mais tu as liste. Oh, yo, bimisi. Comme ya musique ndingo ezati mais aussi longtemps tu es yepé ko bunde la faire égola na niveau ko saranate. Et liste c'est bon déjà par rapport il y a makambo salaka na sponsor na pour le muntu. J'ai connu ça bien par rapport na ba. Ngasko na solo là liste oyo batu ba bundeli. Na ba bundeli cause. Hein? Ce qu'on a au moins ils sont na soli. Liste on a sali eza batu to dozana bango na ba rep tango presse azaki na prison. On comprend. Venons à Berado, Prince des Amunda, l'homme de visa. Il y a un contrat avec Paul Muntu. Donc il y a Paul Muntu. Marambo. Il y a Paul Muntu non. Il y a Paul Muntu. Il y a monnaie dans la rep nabiso. Il y a monnaie dans l'ikam nabiso. Est-ce que dans le temps où il y a un bagaille à Sola dynastie ou à Solango, à Solare na onde à Solango. Bon bazaba ministre et ingénieur public. Banani. Ministre et ingénieur public. Wankindingo. Ndenge bazala. On comprend. Ministre et ingénieur public. Mais ngana moto analyste. Classe na kendagate pour na chauffer baban masoko chauffer ka ban mais na zoka matière pour et ça langa bien lobby na défendre famille lelo na défendre musique à faire rigola c'est un peu ça voilà. Est-ce que le relation na yo na musique ndingo ezarande parce que vous travaillez pour na cause moko qui fait rigola relation na yo na ye tes relations na jeune frère na nga wana ezarana ngo bien aza jeune frère na par rapport à Kutsinga chez biso mutu tuda so zara pana bino otamboli sindaku. Mais si on a un bombo na biso ndima humiliation tout. Mais ndima nyonso na koloba foyoka. Donc aza muto yo masalanga to bandina ye mais so comme na palin par rapport à histoire on a sala aza jeune frère nanga. Mais na balabala aza camarade nanga collègue nanga sa père. C'est un peu ça voilà. Telelo bonjour. Il garde 6 avenues, moi je garde Kinshasa. À regarder 6 avenues. 6 avenues, malgré l'homme du moment, 6 avenues, mais moi je garde Kinshasa. Partout, na Tambola Bandal, na Fana na Sinki, na Avenue Morona ba Dada Mundosi, donc Avenue Morona ba na Makelele, na Banda kuna ba chambre froide à Somba Yami. Ndaka ba pigeon. Banda kuna toka ba sala orphelinat. Orphelinat par rapport à proposer qui mobali na maintenant nous avons c'est la gueule lemboté. Kwa laksa ka eti ya kana ye wana laksabi ah chéri so balinga ngafona sunga batu. Ngafona sunga ba bondia ngafona sunga batu donc fona sala makambo e kolekela batu on comprend donc fona sunga donc chéri pena soko balinga premier mois na to pesa kombo bandal makelele ndenge selon asola na mobile na yo wana Macron voilà merci beaucoup Mandé Sabana to komoko manso déjà presque na suka nayo batu ba retenir nini pour na Adidas Arena ya faire rigolo batu ba retenir nini pour na Genève Arena parce que to moni pe kuna ba date ko bima se ko bima bango pe balobi ba kotika tenter ba kobeta na Bordeaux ba kobeta na Lyon ba kobeta na ba Allemagne ba kobeta partout
babeta ta na mai oyo ya Belzebul oyo Jésus ayaka ko Pierre abatsaka Jésus. On comprend? Et talibisoté. On avance, nous avançons. Donc on a posaté. Pour tout sindagi pour première moto, et bien première eloko ya kanini. Président soit ngabima, mo fachi soit ngabima. Au mona ba maître Koko Kayudi ba kotambusa mutu ba vena nga ba maître Kazi. Elle est ça qui balachou na pesi mbote au mona ba ngotu ba kobima pour président non faut ava bima faut ba bima ba éclaireur. Ba onde ba victime. Ya monde siko to tchake victime. Akei mindele ba moni a ayaki ne pona mariage prédote, ayena coutumier, ayena religieux. Ba photo ezate image ezate. Total na kisasa zongi akomo wela ne o abeta sous 20 mains o abeta au stade yemo akomo mi commissaire local ya lobaki ngana nini bo international yo zongeli stade to zongi si batu stade o mona ke plein ya la raté bat ba kufa timba atikala nzuza kenda donc ba kanda wana ezali po yemo ka benga ma timba botu na nzuzi na yazarap botu na ye ya mi benga ma ntimba botu na nzuzi na yazarap avaya lobaka na verambo botu na ina nzuzi na yazarap eloko wana warion oyo sokoli sima na ye aye afani nanga to soana ye to soana bango donc botu na mokonzi na bino nzuzi na ye akenda wapi to mona pe nzuzi te azaka ntimba voilà madesa bana est-ce que eko sala mape eloko betaki déjà oya ko bandela ko betango soki simba qu'est-ce que oya suko bandela ko betango et ça va copie confort. Le devoir a été pas bien fait. C'est à recommencer. En tant que professeur, ou mbatiki la liste des bavards, il y a des grands chanteurs en Mboka. Il doit recommencer pour bien accrocher. Pour accrocher, accrocher. Trop benga micro baladeur, to tamboli matonge bandal. Ba masalanga le monde est à nous, ba makambo Carole. Hein? Où est directeur Mvoulouzi? Masalanga Fabio rappelle on a ndenge ya poto sumbirite qui rêve masolo. Vous comprenez? Donc muto déjà salage loka zongeli c'est que asalage ngo mabe ana ba erreur mo izana kati. Ndet faire jamais qu'on vieux sur stade. Yango malobagi to robeta double 20 mai. Ba bi ke faire gola pas la ndara na trop à te double 20 mai parce que fali pour papa bien robeta double stade de Marseille. To bandara ngo bat balobaka te. Bat balobaka te. Biso lobango kala. Avant qu'on to beta stade tous arrêtent dans un projet où on a double 20 mains. On comprend? Ngai yo moment solo na betara, na ko ngo de bouche à l'oreille. Na zaraku na chombo internet té. Na TikTok na bino na zaraté, Instagram na zaraté, ba direct na bino na kota raté. Nga sola ka kabosh na ngai na oyo fera ebisanga azalo wa prophète. O to alobaka lelo ko mosalama. Alobaka ba oyo tu ba finga nga ba ko ya pembe na ngai. Le to mona ngo ba tuna ba aéroport. Ba ko mo luka, alinga no kene Kenya, mais monika voyage à France andimi ake sala scale. Na France bazong chez Kenya. Yango pese ki lisoto litoloba alobi que Ferregola alobi ne akobete mbata. Est-ce que Ferregola koki pe koloba na Sarato la bon? Ayebi eton te. Ferregola ayeba Robino te. Robino jeune. Robino ayeba ete. Robino mtasala succès abeta boko matanga. Tia banda boa kaye mama Ferregola ninboy. Ayeba ka ete. Il y aura un zaka na jour mo boy to kendaka fête. Makambo no sola Ferregola so à telle émission a royeba petit a na kabosha bien. On comprend? Pour ngam na ya na kombo attentif fani na makambo. Kokola nde salinga na tala bwe. Jeune fille batu. Ici bali pe koli. Hein? Pour pédé so koli a comme lesbienne. On comprend? Na ko monné lo lesbienne. On comprend? Donc to fanda jour mo na fête, musique a mo na mukie e beta. Robinho Dimi. Tant on a bandi gaz ya zakite, ngana kutena gaz zange kutena ba déplique, ekutena ba fabricas. On comprend? Moi on a mukie azakite. Todo mone ko to minimiser a toute la linda ba pondu na kitambo ka kol polia pondu fo Robino. Robino banda tout a bon. Asokola na ba kaleso linda. Pourquoi pas ya Chilo? Abo rapport Chilo. Na yebi nyonso na lekisa tante pona ko fanda ka boue donc na yebi temps na yebi makambutu. Yamba benganga ya kala. Donc si on va soso bakino ezate ke soso ka bakino ngoka ya biloba loba non en suluzolo na yebi makambo. Je connais le Congo, je connais la musique du Congo. Parce que dans la loi Mandela na bunda pona makambo. Le lopso moni ke bat ba koma na ba saper na ba orchestre na ba pongai na ki pembe na Ferregola. On comprend? Le loso moni moto tout. Ante kama mi katene na saper na ye. Pongai na ya ki pembe na Ferregola. Encore nazaki
nazaki nyoka ya Moïse na mela tous les nyoka na benda bango na mopanzi na ngai bakoma ko adorer Ferregola bakoma ko yembela Ferregola. C'est par là que je me suis rendu compte que je suis déjà vieilli et je me suis croisé les mains parce que oh ba musu ba où est la poto bako koma na Paris na Roissy mali la Paris avant ba 1000 ondi mafoni ba maboza ondi yeah ba 1000 ondi mafoni ba maboza ondi ba ya bako yela ngada manto et puis question izakawana messieurs soyez les bienvenus d'où venez-vous si vous belé ya bateau ba tsaka makele le boliba ke poto bato musu ba refoulé ba kuna poto ba tunaka d'où venez-vous amoni mais c'est moi mundele ye mo bandi chimie donc si ba akoloba nini nanchika kenda giti. On comprend. Ils sont tout le temps. Ça va nous dire qu'il faut qu'il y ait des poteaux parce que ceux qui poteaux te sopa ya rosaranate gote bilé la sarane li poto pas fali. Yo be faut qu'il y ait des poteaux. Sarane li poto mais ce que tala biema na ngana tala no moi na secte ya kombo zotanga. Christian Porba o mona batukela nga makam. Gotsa za moi na oyo ngai na fabriquer le rôle à lipa a definga bilamba trop. Ah. Ngai ba guerrier combattant guerre sans fin. Bamasalanga zaona bandal ba yebinke made sobana qui est made sobana irata na pasi tant moi ba irata raté ngasko irata na pasi donc irata na pasi bestino bilele mo frabi bende ba makambo vena ngai bon retour na kati ya pays Brice Mpangi arbitre juge ay makambo donc ngai irata raté raté quand elle a là Richard Cramwell masanga Janis Cram vena ngai Bless Fashion Lomingo ne champindi ba makambo no solo là donc ngato no solo là faut ko yoka mambo ngana solo on comprend attaque chef du camp on comprend moto ayambo taka na pesa petit maître Gims à côté ça sapé comme jamais bakanga makia lelo Jean-Pierre Bemba so atsaka boy c'est moi. Donc nazana ba pouvoir rebeller na mboka donc poto wana ba seka te na ozakuna pour promouvoir artiste ko impulsionner makambo ezaki nini boeto to ramener ngo de là to remonter en plutôt on pas filo gigo ma masona solo là donc ngai pena nazana likambute ya Gauthier wana Gauthier azwa pe kitsa fanda batika agitation batala pe pour ah non na boy boso na beti na zongi na commandeni voilà il s'appelle comme ça Madesu yabana to comme na suka na parce qu'on a tout dit hein ou bimisi liste ah ba tout bon moni liste o Madesu abana bimisi c'est dire que ko nyoko la mutute ko kende de gauche à droite et za liste officielle outil pas à faire rigole à pesier pour aloba na bato ba kende poto c'est dire que na mode ya mutsu nga muna na ndenga ba mikili wana et ko sala bato un grand bien. Ton dernier message par rapport à l'émission? Ouais, mon dernier message pour tikangaite boya ko sombela nga badidas ndesi mikolo rola tano yo jo dendino 3 fois. Mais ce que Didas c'est ça, laisse tomber pour papa tu dis Robert Kilba. Va renforcer cop nangai, va renforcer cop nangai. Nabi que ba Gaulois, ba Gladiator. Bolingo mon nanga na direct, bolingo mon nanga na Instagram. Donc bo salara ndenge zalara, agence Cécilité, venanga Lambert de Paris venanga na Kasavubo na moni mutnanga tindara bilamba comme on échappé ngai marka uza rappeler nga titi mofuta ko rappeler nga ve papi mafuta mwana kitambo ya kati ya poto na pesi mbote Francis Yembi na pourquoi pas Junior Malaïssa pourquoi pas Mala Okosha Rajabu Mystique Fourmi pourquoi pas Maître Faka pourquoi pas Bebelezar Yana Norbadjika pourquoi pas Mika Montero pourquoi pas venangai Emani Mambo na kati ya États-Unis Chakuvuza Libula Mandefu Shagi Mister Mavoka na pesi mbote na Degrace Masamba Bolo Galilée maître na biso ya mabele donc musala ezosala ma convenablement ba golo ba gladiateur o tout balingaka Madesu bana message yango wana so bolibo mona nga na TikTok bo mona nga na Instagram bo mona nga na ba wifi na bino ba villageois tout ya Molukai oyo azamwa na bino Ferregola yo karama tonge po histoire ibanda na Molukai Jesset et Salama na Molukai venanga zo bozimo li mono pe mona kimia o zaki voyage na ye tala lelo mabele mokonzi donc mana miso ba vebele ba venanga ba Shagi Musau ba Gilama Vakala ba Pichu Botoko hein ba Blaise Mpolo ba Godefroy ba venanga Christian Ngani ba JP Mine na London ba ya dadangwa bana ba le général Fiskelele. Donc, baza vraiment belé, ba masalanga Tracy Eleza. Et na bosana qui na liste au Tracy Eleza, ça fait mutakala.
Tracy Eleza azape akala aza akala tozaka na ye Tracy Eleza okola kaka na chombora ya papa bandaka na paka juma et garçon plaisir en Suluzolo garçon plaisir hein bon on a été faible tambola na structure ya Ferregola pour lelo ba golo musu ba agitation balika Ferregola ça na ba TikTok raza na ba nini aza na ba nini mais tambo sala makambo wana tambo ya beaucoup tara batute ba me mabino ka facile est-ce que beaucoup tara batute donc message nanga za le 8 mars Oyazanga Lidas, il n'y a qu'à me contacter. Numéro nanga plus 243 ya Willy Mouchen ya Dada Mundos 81 45 94 934 donc to bengana tana ki salaginde ki pour binoka ande bo changer nga chombo wana kafu nga mambo chombo nga pena ki pana nga ngote pona banda TV sa internet na banda TV mba moko na mona na beti pampa e komeli bono banda ko ba ozela nga na ba TV nde mwana mwa mukuse ya salité solo ko la nga mwana RTGA moi na kisensu jamais ba ko kanana na matungi pour baza frontanier malamu bana ya kasavu lo ba campagne ba kanelanga lo ba gila onyenze ba yani ko nyenze ba kanelanga mais yo penanga na yo nam ndengo sili na makambo malamu na kumisana nga lady maître Patrick Beka mon ami donc yo pena omoyo donc bébé ingé hein na meliso libeli yo ero yo une affilée obi une affilée fina filé nani fina filé merci Tosukia. Voilà, c'était là comme ça l'émission avec Madessou Yabana Abo Sentir Dengue à Soli Pembe. Moi je dis comme ça un grand merci à Adila Lumumba qui était derrière la caméra. Pourquoi pas dire aussi un grand merci à Guillaume Ntingani, les conquérants, Liboso Ngumba na Simangumba na Katkate Zarayo. Et aussi un grand merci à ma fille chérie Doudou Tungama. Donc un grand merci à Binotou. Bon continuez à s'abonner massivement na Congo Winner et Gossala Bisso. Un grand bien. Retrouvez-moi prochainement dans une nouvelle émission, dans un nouveau numéro. Ciao. Que j'ai toléré, cela n'a pas suffi. Papa, Simba Siko. Yamana mutume kwana. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.